parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together. Live together original. Ya la danoise. Yewana liboso na bino. Bande konangai. Solitude et Sili. Boya ebele. Tozali na site de rencontre. Oyezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors, bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, tili kolo bande konanga, sokozo se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na bafete, o luka mobali na musala, ozwate, bande konanga, awa okozwa, o luka mwasi ozwate, awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise. Mbote na bino nyonso bolingaka ba produit naturel, eye na marché, bino moko boyebi ba oyo basomba ba produit baza toujours na nzoto kolongono. Tozali na première lié te oyo ya anti-diabète. Anti-diabète ezali pona moto nyonso oyo docteur alobi ke sucre na yo eza na nzoto ou bien okomi na frontière ke sucre ozwa diabète te yango ekozongisa insuline na yo na makasi. Toza pe na oyo ya tension. Batu ya tension boya ebele, ozala problème à tension, ne t'inquiète plus, solution yango yo. Tolongo wana toke na lombango na ba oyo baza na problème ya peau. Ozala problème ya peau, po na ba tache, ba bouton, biloko ebele oyo salami na citronnelle, oyo ba bengi sinda. Ezali très bien na loposo, zwa yango bandeko na nga na lombango nyonso, po na yo ekosila ba bouton, ba graisse nyonso ekokende. Tokei tozali na café ya ba papa. Café ya ba papa yango yo pona érection. Papa yozo kokasu ko sepelisa mwasi te. Érection na yo ezali lente. Soko o telemi ozo kweya noki. Papa koyoka soni te bengala danoise. Traitement yango yo nyonso ezali bio. Eza na problème moko pona santé te. Tolongwe wana toujours tokei na oya ba papa yango yo. Mobali nyonso akomi na plus de 40 ans. Kisi o ezali bien. Juste eza so pour na érection. Ça c'est le traitement pour na bato bazana débit ya prostate ou bien prostate ezotungisa yo. Bande konanga kisi o ezali très bien. Yango yozwa kisi o ya prostate. Lakisa ba papa bo mela yango na famille bozana ma problème ya prostate, problème ya érection. Yango tango zo melango ezo réduire na tension et puis ezo sokola makila ezali très important na mobali nyonso tout. Tolongo yana toke na lombango likambo oyo nyonso tout. Ezali central, ezali kambi ya hémorroïde. Ba papa ebele soki bokomi na ba problème ya érection, problème ya ba prostate, mingi utaka na hémorroïde. Ba kisi ya hémorroïde yango yo zone nango yango yo. Tozali na oyo ezo soigner hémorroïde. Ya mai nango ezali, tozali na ba comprimé na yango comprimé, tozali pe na poudre na yango ya poudre. Nyonso esalami na même matière. Matière ezali bio. Soko olingi ya poudre kaka yo, olingi ya comprimé ezali et puis ya maïpe ya liquide omeli. Toke na lombango tozali na oyo ya détox. Détox na biso eye ba mama na ngai ba papa, soko ozala problème ya libumu munene, problème ya surpoids, détox yango yo. Nazoko conseiller yango pe surtout pour na ba papa. Ndeko mwasi batela mobali na yo na kati na ndako omoni papa libumu ezali munene benga na lombango sombela ye ya tongo na ya pokwa soki olingo zwa résultat ya bien il faut omela nyonso mibale obeli ya pokwa yango yo et puis oye komela pe ya tongo yango yo osombi yango na lombango oye ekokitisa libumu ba mama ekokitisa yo poids ekolongola yo kilo okoki kozala munene na nzoto be kolinga te osantaka ke ozoyoka kilo, ozoka makolo kilo, ezali signe ya mabe. Alors, kisi yango eko détoxiquer biloko nyonso na kati ya nzoto. Ezali très important tokozanga te o na kati na ndako te. Tokei pe na ba mama na biso oyo oyoka su posa ya sex te.
ata ozana mobali ozosangana mobali yo posa ya sexe esila yo. Papa pe ozana diminution ya posa ya sexe. Cela veut dire que libido eza lisusu te. Yaka kosomba ti ya sexy et kozongisa libido na yo et puis okosala sexe na yo na libala na ndenge ya malamu. Toza pe na ba mama na biso bazoluka kobota. Ozoluka mabota omelikisa mondele ozozwa zemi te. Te na biso ezali pona ko régulariser cycle na yo ya kobota kozongisa ba maki na yo nyonso ezonga fresh na kati ya libumu. Age pusani me ozaka na posa obota yango oyo omela pona obota bana oyo bakozala a problème te. Pona kosukisa bandeko na ngai toye na ba pomade oyo misatu ezali awa. Oyo botala yango bien ezali pona eczéma. Soki oza na problème ya eczéma, moi naza na problème na famille boza na problème eczéma, en tout cas pomade yango. Ozali koyoka nzoto mikusa. Mikusa na nzoto bandeko nanga pomade yango yo. Ya kosomba ezali très bien ya bio, biloko o makwanze bimyo na zoka mikusa, nzoto nanga mikusa pomade yango yo. Bandeko nanga boya ebele ba produit na biso ezali yaka na lombango okozwa oyo olingi. Obengi la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Okozwa ba produit oyo et puis ekosada prix ya bien et puis ekosoigner libota mobimba. Merci Nabino. C'est qui? Coucou, Tembesili, Karine Mokonzi Boti, Yoka bébé goût, Topese combo bébé goût. Voilà, Boti, atiki bio na défaut bio ba stérile. Atiki bio na défaut bio ba to boloba ke non, to zuye na ngambu na biso, te aza na ngambu na bino ten. A boteli biso mwana mwasi ya kitaka. Donc, félicitations, la baronne Balobi na tangwa makamba kitoko, toko pesa penza félicitations. Na boya nanga koloba, banda zemi na e banda, o zemi ya lukuta, o ya solo, o ya nini, na boya na kanga munoko nanga, na lobaki na loba te, mais lelo, zemi ya kitoko imonani na misu ya batu. Donc, pour na biso bato to sambela na komba. Donc, bino son bon na zemi biso to monde déjà bébé botami. Biso to zala bongo. Tant bo lukala danoza obala mukoni ngana sina bala. Tant bo luka kela danoza obota mukoni ngana sina bota. Donc, biso to zaka bongo. Donc, tant bato benga teke oh femme célibataire te to baka femme de la promesse. Biso na komba to ya ande wana. So na obalite, komi tuno kolobate na célibataire te, loba na femme de la promesse. Po na promesse moko ezela ya kitoko likolo na yo. Soko luka mwana, kende de asoba poussette. So ipe omoni kete ozwi pe kata o otuni kaka place ni bateka biloko bazemi bamba kaka ata na libumu o mona nzaba opesa oza dia na foi osomi mbetu berso makamtu oza dia na foi ya kosakana te biso eza ndengwana ezala pinda bongo biso eza bongo donc Karine Mokonzi donc atiki bino na défaut abota kana mutu moko abota na mokilo azate bino nyoso boluka bana bo bangela nini bo vanda ka bo peuple congolais qui est un hôpital
ok bakopose yo mwana soko okoka te na ndenge normal bapose yo yaya essentiel kaka ozwi mwana moko obengo mama soki mpo moi toki koadopte na yo ezala mpe nango voilà donc Karine Mokonzi atiki bino na défaut. La baronne, félicitations, Karine Mokonzi. Voilà, ezala bongo. To zelaka kalate ba live komaka mwana ole langien, biberon, attends un peu. La Chine, attendez, je dois d'abord donner le biberon à mon bébé. Nya 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 nya. Voilà, kalate. Félicitations 1000 fois. Oboyi na yo kondima zebia Karine osel mokili na yo na kwe na yo ovandi e a problème te mais po na biso tondimi na biso ke zemi wana eza na ya solo na ndimi na ngai po na ngai misu na ngai omona nde libumu vimbi c'est ça o eza na kati kuna na sabilamba toyebi te mais Karine ça la biso ka plaisir te tala moi si wana yo poko oskola tano pe bongo ti moi doni mo boye moi lamba moi surika moi boye to moni ata libumongo ikomi couleur ni et ça la pe genre on comprendre on ezaka conseil salango penza ko banga no banga ni nyango ko moi siona o ya tiki libumune wana sa boti na eti bambote bele coucou à ma fille chérie Adrienne na kacha London ye pezemina to mone na bisoti kasi bongo yo l'albaon babenga ngoni nyo baby shower o salite baba bandeko na ngai ozo bosa na bandeko kibo ya kobota baby shower no selango te ozelani la baronne ozelani no ya kobota déjà 20 awa te kosopana biso tenga na misepeli déjà mais likamba baby shower wana fo sala ngo te po ato ya konga pe aso osali yango kobosa na te tia date na oya passeport rouge ezali wana penda la baronne na oye biso na oya oye banga te na koya kotika kadwa mwana donc vraiment donc bébé Gucci bébé Versace bébé nini po na bébé ya Karine Mokonzi ngala danoise na koya kotika kado soki osali bébé shower na yo omona nga na oya bambote belé félicitations moninga boti sepela ezala nde bongo parce que eza recommandation biblique allez partout dans le monde entier remplissez le monde voilà a bon attendez sali olinginga oboyi na yo eza problème te mais nazana moko nanga lingaka nga koleka na pesi ba gros bisous esika zali amiyebi chérie je t'aime bye bye.